Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Yagabia Tumbizamba. Il ne manquait plus que la vérité oyo boyoki oboyo kasiko pour na 4 tribunaux parti il y a 12 minutes parti mon quoi bien vraiment on entier la binoso na sisi koloba akati débat wana ya nana banda théâtre liboso na poto nana sala boy na poto aye na secret ya tournage ya film asila na poto na sepel na ye elle était sincère. Et puis abandina na lobby ye abanda okumisa sila kala. Et puis pomba sen kombwana ya pomba sen wana euta na est. Bango bando benga e Bekam. Eton ba ke est bazungi na kombo ya pomba sen. Alobi komede mora tombola musapi wa benga sila pomba sen te. Azati aye sikoyo na secret ya tournage ya sila na poto débat ezalaki mutabanda théâtre na poto eza dinana eza boye songolo pakala à répondre la question wana et non télémano muke wana vraiment avant na kota likambo ya Teresia alobi yango pe nande pa chité nae ngana kate binoka parti oyo et intéressé nga pona yo sa l'émission oyo alobi nakala te avant wana banda na makambo ya émission ya sila alobi kande nga pe na lobaki yango na mona te lo mo sila lobi ya mabe l'émission na sala kezaki sila lobi ate lo mo ya mabe l'émission na été. Et en parlant de combo, abando benga dina na la fille, ba journaliste ndé ba tanga ki combo. Abia mona te lo kambe ataku tatanga e combo na e. Amoni lo amabe aussi la lobaki yana te émission ezaki bien. Na ba vérité, il y a bien à respecter qui mutu son émission na e, à garder qui pe bandi na e, à marquer mutu respecter. Donc à mon atelo moko oyo ya mabe oyo si la lobby na émission te eza très bizarre kaka ki motema mabe ya batu ndi bazolinga babimisa ba défaillance babimisa ba intention moni abi omoni soki intention ya moto eza déjà mabe elo nyos oyo ko bime pa na yo ezalaka mabe c'est comme ça alobi si la moto nyoso abenga e Bekam abenga e pomba sen si la mutu nyoso asepela na ye et puis si la mutu nyoso banda ko linga e azongi siko na likambo place opera na olinga na fanda vraiment na umela abimisi na montant oyo sila au futa ba comédien na poto azui penza bon atanga ekombo adina na te mais balobaki nini ke dina na mutabanda théâtre na poto yango wana tango Maman Thérèse yaki ne ko sala kande to sala kaka ba fingi longa kuna mukala mukolo jale des histoires comme ça. Alobi ya dit nane zalaki aide-moi. Boya ko tanga poa. Voilà, c'était même la terme o utilisé gabi. Ya dit nana atanga e komolete me ngana tangi po na yebi ke ya gabi a éviter na ye ko tanga kombo. A éviter pourquoi po ba yebi ke bata théâtre bazana ba compréhension na ba mususu. Alobi wana o batonde ko sala na poto zaki yaka ko tianga poa bazo pesa batu bambongo ya ba transport ba $20 ba 20 €. Aya o tianga poa to sa moi tableau boy moi 20 €, moi 20 €, moi 30 €, moi 30 €, moi 50, moi 50. Abi kutu abitanga kutu ko moi 50 €, tenga na exagérer na bi 50. Abaki moi 20 €, moi 20 € tianga poa. Wana nga za comédien te yaka bi mutalobi na otila bino vidéo ngasi nga yaka nga ko sala ba commentaire na ba vidéo ezali nga yaka na ba preuve alobi wana ki aide-moi yako tianga poa na osala film na zandi ngi osala moi casting na mona ke simba na profil na yo
ya kotianga poa moi kama yango yo moi 30 yango atomela mai alingi na moi vacances na lingi tout ça kanga prochaine tika polile tetaka YouTube yango ti muninga poa basali alobi ya sila eza tianga poa te ya sila ezali ndenga futa batu na Congo ndenga futi batu na poto. Donc quand tu viens chez elle, tu viens produire. Alisa la loba ki amoti. Alisa la lobi a sepeli nenga zongisi na scène. Ba oloba mo pe émission wana. Alobi a sepeli ndenge si la zongisi na scène na bambule bela scène na poto a se santana onte kazaka na scène. Donc si la a zongisi na scène. Mais ce que scène wana eza scène moko payant. Donc oye ozwa caché. Et puis, na souka beti bordire. Alobi, Sila nous a vraiment considéré. Après, si acteur na acteur, acteur na acteur, na place na ye. Après, si acteur na acteur, valeur na ye. Sila a reconnaître valeur ya musala ya mutu. Après, si mutu na mutu valeur na ye. Alobi azaya na poto na décembre wana mwebika batu bazana ba famille na libanda eza qu'il faut inter des mondes des histoires comme ça. Mais alobi imaginez sikoyo oza na 200 na yo ngabona ba bi mon ebele oui 200 $200 Siko, na sila, waye ko futa batu ba caché. Kani nga futa na Congo, na mutu ayi alobi tanga poa. Na azongisi théâtre na poto. Nani azongisi théâtre na poto entre les deux. Donc alobi il y a pas débat. Débat exaté. Débat exaté. On a soya gabi alobi na ngo to ndimiane tina po ya gabi asa lobi. Asa lobi déjà. Donc il n'y a pas débat. Si elle n'était pas partie demander de l'aide, elle était partie travailler. Et puis selon ce qui a été convenu dans le contrat, elle a payé. Si elle a travaillé avec ses collègues sur base Ayakia, aide-moi té. Ayakia, j'ai un contrat, vous êtes mes collègues, tous en a besoin. Il y a aussi le lot on a niveau awa, le quoi naza awa, voici votre cachet, voilà les contrats, voilà le film, on travaille ensemble. Ayaki bongo. Takaya Gabi a joué na ndenga kuna, a joué caché na ye. Après, ayoko ta sujet ya Dinana na ya Theresia. Dinana afunda kiti. Afundi na Gombe. Après avoir ko tripoté chez na muninga, afundi lisusu. Ya Gabi pas répondre à lobby. Ou ils ont makambo réseaux sociaux. Pourquoi makambo réseaux sociaux? Et au komatina ba parquet. Ils ont bien été. Quand vous avez seulement l'intention, il y a pour détruire baninga. Vous avez l'intention quand il y a pour détruire ka baninga kaka. À répéter les kambu oyo, il y a Thérèse Alobaki. Tout ce qu'on a les réseaux sociaux. Nga pour la ngala mo le quoi dit nana. A sali double peine pour na moninga. Au tripoter chaîne nae après que fundi sous yep sanga atabo lobby que non nous sommes une famille ndenge lobby mission ya ancêtre qui nous sommes une famille toko tchana ba poison te vous êtes vraiment sûr que lelo na niveau di nana memelia Gabia ya Theresia bon fandaka ba seki ba sololi. So ba ofandaka baseki ba sololi eza ya hypocrisie eza ya solote eza la solote
pour ma bé déjà côté belé sémence déjà à ma bé ils allaient solo te na mawa na ya gabi ya komiti na niveau ya ko kabola batande moko ya bien être au milieu du village hein na lobaki yango voilà na otela bino video bolanda nazo bino parti mo ya bien denga bandaki ngana ebisaki bino na mona te loka babesi la lobe en émission ne wana te nyonso ezalaki bien le genre nde balingi bapesa yango sens oyo bango balingaki bapesa yango mais on soit si la lobe mabe te alobaki mabe te voilà. Coucou à tous les Nélachou, les Nélacœurs, les la love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Je ne sais pas, ceux qui n'ont suivi la vidéo, ceux qui n'ont suivi ou ceux qui n'ont pas acteur nyonso. Basi ba bien asi la pomba scène. Place au malubaya gabi, ils ont la confirmer na makamba lobby. Est-ce qu'on a retrouvé en haut? Non, tiens la bino, car la vidéo. Boulanda ya gabi nga pe na olanda la bino na ozongo esusti. Pour na sina lobby bébé. Ya gabi za muta secrété. Mais il y a une façon ya loba que si là c'est une bonne personne. Déjà pour que cette personne là a l'air d'être leader, il faut une façon ya au foot à bateau. Elle n'exploite pas les gens. Ça peut exploiter bateau. Alors tiens on a place na. Voilà. Bolanda vidéo nga pe na olanda na bino. Bolanda. Nakoti la kati. Hotel kamo beleza yete. Nalobango. Mais babi fala komba ba komba batu. Atanga ba komba ba. Yata ikomba mutuni. Ebi ni satanga yo expliquer ngabo atanga komba dina na atanga ba komba batu. Atali kombo la ekoteni. Bon, ba ko bi atanga ki ba komba batu. Ba teni ba o bazo présenter biso ne batanga ki ba kombo. OK. Yazo baneka la fille. OK. La fille. Donc atanga komba mo. Yazo baneka la fille. Oso bato ba o bazo ba glodi ne bazo tanga ba kombo na ba Vincent. OK. Yazo baneka la fille. Atali kombo te yo tanga mission bien. Nathalie Vomi, nga Nathalie partir sur pour batindela nga kaka parti o ba kilo ba ramasser des ballons na batindela kingango. Alors ba bete. Uchi la kan. Kasi uchi wanati. E muone uchi wanati. Dans na uchi de ka dans bateau ba rapport ba le rota ba ballon na ne ba beta raté. Ba finga. OK. Comprendre. Abosali ke nani ataki bi. OK. Ya mwana donc ça na ngoli kamoko ya ko nyoko mate ya ko beta milolo te. Ko to pesa ba kombo ba bekam. To pesa ba pomba scène. To pesa ba comment se uta. Biso to pesa yi. OK. Donc il faut ça parler ba to ba pesa ba. Oui. OK. On va na kwa. Donc na wa na raté. A jouer bien et très très bien. Sur le PC normal à jouer normal. Sur le PC C à jouer C. Sur le PC boya moi musala. Mais pourquoi on y a voté? Une artiste comédie bozo quoi adorer babi bozo. Eh toi adorer était. Vraiment. Oh, toi adorer était. Bozo adorer sa réalité makambo. Bozo ba réalité. Si la fout dans combien? Le banana. Vraiment. Ah fout dans les tini. Vraiment. Tant que dans un ici la chaîne était tozo kenda ka banjonzi les ba poser ba question na ba yini abaki muto na a patana le kwasi la bisabu azate ozomona sikona le kwa a komisi la ni sikona wona wanga na ye vraiment non le ka même langage on va parler non monter à ma vie pour de moins peut-être on peut changer obi monter à ma vie total même mission ba plus ba komisa ka menelo ba comment ba jouer ça ba le bien ça somo ya boye akabino bakala fuma bomba ka ba bomba mon kaka ba bomba ka ba si va tiens quand est-ce qu'on va nous rappeler biso ko le ba oui mais on va nga ça on va qu'il comme changer OK nakena on se habite le lot que là ba ah et bon jouer té bon c'est là ba on a ça na ba les ketchu il y a ça passé bon c'est là oui France a le même langage vraiment en tout cas il y
Gabi. Abi faut pas rechanger. Quand on loba ki bongo zalaka na maloba pana. Si on pas changer pour na neza ba mbongo ba futa ka ba ngo kaka. Ba ko ina bele na teli kamususu bozo ni problème OK osiliki. OK. Osiliki ngapa na kamwa ka ba kisusu comment biso to pesa kamote Na comprendre te. On passe les uta. Uta kana mbongo ba tete pour pesa. Na este. Oui. E uta este. Ah, uta de este. On passe les uta este. OK. Siko lelo siko yo élève ya komba siapi. Élève ya este. Yo sa komba sene. Ah, OK. Ya Gabi sa kola nanu. Parce que la maître des gens de vie komba sene. OK. Ko yo to se olobani. Olobani. Vraiment. On ne pas être kufa. Toi tu vas sur les loba. So ko yo émission na yo ebi ki robandi asu li loba na te. Olobana yo te. Vraiment. C'est grave. Ouais, ça c'est fort. Donc, et où t'es dans l'Est? Nicolas, c'est grave, c'est fort. C'est fort. Y'a Gabi surtout ici. Donc, comment on t'es dans l'Est? Ok. Ah, mais bah, Est, mais comme tu vas en égoyer, bah, t'es le c'est ok. Donc, comment c'est dans l'Est? Biso succès na beka. Na beka. Na ba beka na beka ba nzonzi na tout donner beka. Mais nani pomba c'est de uta est. Ok. Donc, quand Est, c'est une tapée ça pour moi. Vraiment. Ok. Ya na normal facile pour le bas. Vraiment. Et ça dans gravité. Il faut comprendre c'est ça. Tiko ba inaki pourquoi? Même na te ba nini kaka ba makambe. Yala. Et ça dans au moins ni ba makamba ngone ke sala ma. Et ça dans ba nini moko boye. Ba nga mo ba za loyal. Ba nini mo ba ya biso leki. Ya biso za na loyal to ça. Il faut la bongo. Yesu ka bongo mais oya sikoyo e koti penda makase koti mutema mabe. Siko tolobani nini. Vraiment. Tolobani. Moi oh maneki alobi, maneki kuta biso moko bien. Bazo lokande bino. Oh ça c'est la sorcellerie. Oui. C'est quoi? Eke mabe, eke na likuni, eke na haine, eke na kobomana. Ezaki bosi ezaki boyete tota ya Gabi oka choix. Na bifona ba do jouer pe na leka. Donc bon on a peut bokuta pe na bokuta boseki boye pe place moko. Ezokende mabe, eke mabe komi na ba ikoti banganga kisi. Ekoti makambo ebele, foza mutu moko sambela na begizo so sambela na komona makambo ezoleka. Vraiment, c'est la vérité. Ekoti penda banganga. Vraiment. Donc, on va pouvoir théâtre ça kokufa c'est que ça vraiment ya kokufa théâtre ça kokufa théâtre ça nango théâtre ekufaki mais nzambe alola na bolingo na ye alamusi bato. OK, alamusi bato ngazaki kokufa wa chaque jour botelema bosala mbongo ofuta bato te sala elubu lukelo komoko sala bovanda kaka te kolobaka belvi motema mabe sila motema mabe abengaka te botelema bosala biloko na bosala malewa na bino tokutanaka kuta le 21 oui okozala motema mabe te. Oso comprendre na loba oh bakata bangola baye bamama top baye bakapita nani adogo wana aye baye ba Teresa baye ozomona ke lubo ekomi nango malgré to ko sangisango moi chaîne ya moi elubu moi ni net ngane dina za bonde fna CD pour les officiels na film. OK nazo elubu na memango na GV cinéma. Vraiment. Na GV production ça cinéma c'est comment production. OK oso comprendre ete na loboye koto le kwa ba ni les moi ni les pays et côté ça koto. OK je comprends. Donc mardi na bandi de lobby mardi na bandi de tournage. OK na bandi tournage na lobby mardi. OK oso comprendre et c'est ça yango wana même mukile gani makasi ne ba biki man saison ici théâtre na poto ba bi théâtre déjà ba basi ba zong sa meto la bi ba de comme ça président de boss avait en tout cas merci na zalaki de tout na scène était mais lelo ozong ici na pe ozi pe moi eloko mais ba ko ba te eza na bato basi ba zong sa déjà théâtre si on a likambo wana to ba ko ba ke théâtre ba tingani bo basi ba zong ça si la yeko sala eloko ba basa donc yo on dit théâtre ezalaki na kala mais pour futa. OK. Les actions à transport. 20 €. Tu comprends? Si l'année c'est pour aïe, les biso président aïe, il y a pour futa na nela kisasa. OK. Les va futa na kisasa, les va futa na poto. Ah bon?
D'accord, ça fait ça la différence. Ah, ok, donc différence. Il y a pas de Joël Kacha, le bâtiment. Il y a Tiama Poa. Tiama Poa. Zaki Kamba Poa. Et dans la Calais, qui n'est Kamba Poa. Mais le nom est aussi un caché. Ok, on a mon bat, ça qui est c'est moi. Maman. Yo linga zaki na poto la décembre yo. Ya ko ezakuna na zaki kuna te. Ya ka o zaki na décembre na janvier été. Moi décembre na yo. Le ballon. Ya. Ok, mais eh. Si kana ebiso. Moi décembre na yo. O bana silani. O lo banini. Atika mtaina mbonge na yeye ezaki na komo ite. Ko lo ngapinda koko kenga nana bezo sata moi dit tableau moi. Na sepe moi dit tableau nanga. Na ko sepe mutunga naza na kuta. Mais na ko futa ko sila te. Na minute yo bolo na ko na futa lo ba après 2 ans. OK. Ayo lo ba ba. Te lo ba ko les aponga banda na bandi sika. OK. Na ba to ko to film sika. Vous comprenez? Na sota da siko sika pe ko banda. Vraiment. Oui. Il y a ça mon tema mabete abali bana kalabite na kosa mon tema mabete na kalabite on a zutolia tolia na baninga. OK. Ya mwana ndezi Vraiment. Na pesi mbote na bobo manoka Christian Shoga mon pote en tout cas Irène Kidianfuka na peso ba mbote belé Duche Kapanga donc ba soutenaki vraiment Sila Devotion Soba Joël Kacha donc bazaki mo belé na bazaki mo belé na Meta Pinga oui bazaki belé vraiment. Merci beaucoup, merci à Gabi, merci Mukile Solobaloba. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, c'est le pasteur Daniel Waxon ici de l'église La Trinité du Dieu très haut. J'ai une bonne nouvelle, le 8 février 2026 à 16h de l'Afrique du Sud, 15h de France, du Congo, du Cameroun, 14h de Ghana et du Burkina Faso, nous avons un programme appelé Salle d'adoration en ligne. C'est là où nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ensemble avec nos frères et sœurs internationaux. Oui, nous serons connectés, les frères et sœurs seront sur l'écran, l'homme de Dieu, il va les voir et il va déclarer, nous allons déclarer et prier pour tout le monde qui sera sur l'écran. Si vous voulez participer, être sur l'écran afin de vous voir dans l'église et être ensemble par la foi et prier pour vous, veuillez envoyer votre message au numéro qui est sur l'écran, au pasteur Daniel Waxon, et le lien vous sera envoyé. Cliquez sur ce lien et vous rentrerez dans le studio. Shalom, shalom, shalom. Thérèse a salaki émission moko boye na yebite so kolanda ke émission ko tala pe na maki azotomboka atomboka kisi makambo ya dinana soki dinana afinaki mais bato balobi Thérèse akoki koleka émission bongo te bo a répondre c'est bon dinana bongo émission na ye bonga na yebite na moni ka Thérèse alobaki ke dinana yo so finanga ngai na moni na ba TikTok ndo mosalaki mako bano so bengeza ngai on est ko répondre mais TikTok na TikTok de Thérèse alekaki asaki bémission ba propos au Thérèse bémisaki est-ce que ça qui faut moi bien pour bémission na télé ko ba to bina poser pour moi question en tout cas na posoter Natalia Munyosote OK pozo mo yeli na za na makambo ya internet na yeba na mpenza te pozo mo fo batindela na bakatela na kokatela batindela ngai emsuma sa na fiso bokungu bambu na pese mbote skazali emsuma ta okatela ngai kabatindeli ngai da yobi makambo ya kateta ya solo pozo mo na mina mona katela zo stomboka azo silika zo batinga so na lobaki na ye ayinanga pona baki na ye kopesa mwana epa mobali musute pesa epa tata na ye ye pa nga pesa mwana epa mobali ya mbongo ya bina ye pesa epa tata ondesko kanda ne uta wana bebana na to kite zo nga bongo mais le to ki chaîne ba l'émission internet les avis mais chaîne na déjà ba dire ce qui na bafundi ce qui na bombe kuna ce qui eza makambo oyo esalama na internet koswana koloba kosala boye ko matina ba kufundana ka kwani oui pas kufundana vraiment bana munoko bolobi na munoko esili eza na bafinga mama kasi oui bafinga makasi mama ko na boye tanto sali boye ko na bona est-ce que ça que na ufunda loba no man loba no mutu te basi la nakana munoko ko boucher na mutu ko signaler ngo bokisa ko zwanini vraiment
bako mpe bazala makasi tiaka chaîne mosusu bosabaye na bango estude babloke chaîne soki asalika mosusu bosabele baye batondi na bango vraiment yaka kobloke se chaîne na mutano na ntina moko te yaka na ntina moko te vraiment bato bayela bopeka susu donc ebandaka na moko mibale misato nini vraiment oso comprendre c'est ça likambo ofundana te eza likambo tosolola yango na internet ota oyebi ke wa aza ndeko na nga likambo eza dukana epesi yo kosala mwa balive ne na tiktok okefinga moninga oyebi ke ye mpe korépondre mais so bokutani zo mibale bokokosolola mpe bo mibale ke bofinga na bongo lelo ekomi so makambo baleta ke bafundi bato bokomokata baémission ya bachaîne ya baninga vraiment esala bien te ntango aosala kaka vraiment toza bacongolais ok toza bacongolais tosala kaka tosamba parce que ye mpe Thérèse akondiki atangi mpe kombo te oui ye mpe afingaki maakoko atangi kombo te ye mpe na bazongisi atangi kombo te yango wana eza konte kaka ok merci beaucoup numéro 1 kuna ba sila te boyo boyo sila ndio frappe numéro 1 sila mutako sote numéro 2 bisa nani rabino nyonso wana bana mais ona ka misu so rabi nani abosali kango sila bisa sila zate à part Karine peut-être ba wenge bango basana biso juste après biso wana pas de problème mais Karine nani comment elle s'appelle Sila batila nga Sila mutu moko na 5 ba roya ba kokana Sila te mais naza fan ya Sila Bisalo omba ya scène ngasa omona ngabo omona ikamusu ya Sila Bisalo nakosi déjà bon na monde ba mona tonande voilà d'abord elle a un fan kombo wana ya pomba scène ngamna pia ouais source d'inspiration dans les arts Sila Bisalo ok Sila Bisalo yemo wa bien Sila nde idol nanga ya Sila na ngana komona ba ata na zana ba lignema nanga mais na ninga siko na kena ba tanga na nzimaka parce que lenga na vena uta Sila au sipelisanga pourquoi pas na loba po bato ba yoka ki idol ne eza Sila obomba point. Toi, qui t'a inspiré? Sila Bisalo. Ah, c'est elle qui t'a toujours inspiré. Donc, Sila Bisalo, David Beckham. Nabadio landa Sila. Bato ba comment t'as là? Ah, osa qui Sila. Eh, Sila on a t'as la Sila. Ce besoin jouer na hier. On a joué na hier plus de 2 ou 3 fois, 4 fois même. Et il moi sinanga hier. Eh, t'as la soro kembate. À quoi indisposé yo. Vraiment. Eh? Sila, au moins à côté non on t'aime jouer na Sila. Sila meilleur acteur. C'est la meilleure acteur. Beaucoup de gens qui ont scène ont joué. C'est la meilleure acteur. Prenez la mission moko a incarné rôle. Il y a idée où yo komi moko kaka a incarné rôle. On a un groupe Simba n'importe qui n'a une bobimela. C'est pas question difficile à répondre. Je prends Sila. Sila. mais Bissonio son Congo toyebi Sila Bisalo c'est l'une des meilleures actrices que le Congo toujours. Moi je le dis hein. Aza parmi ba fan naï. Natanga 3 meilleures actrices. Na autant so babi nanga moko na autant Sila Bisalo. Parce que Sila c'est un nom en tobo moi ça Sila pour moi je dirais que c'est une légende. Sila le gars Brigitte Bardot si on peut citer des grands acteurs j'ai pu la citer comme les Brigitte Bardot. Ngana s'inspire na nyonso. So na moni mam Sila o jouer na tikala na talaka. Particularité ne zalaka nini. So na ma fille ba benga Beckham. Joueur professionnel faut pour la compétition nous avons compétition en bétaté. Oh, ils ont compétition tout ils ont donc écoute na chobo na terrain chobo. Il y a c'est vraiment un joueur nous voit bien aujourd'hui venant aux unités aux joueurs na joueur à vita pena. On va se na Amadou Diaby. That dimanche on a que match basula na chobo ou bien na même na GD. Rien à dire, pas de commentaire. C'est vrai, donc pour cette profession, je peux mourir l'âme en paix. Parce que il y a... Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, c'est le pasteur Daniel Waxon ici, de l'église La Trinité du Dieu très haut. J'ai une bonne nouvelle, le 8 février 2026, à 16h de l'Afrique du Sud, 15h de France, du Congo, du Cameroun, 14h de Ghana, et du Burkina Faso, nous avons un programme appelé Salle d'adoration en ligne. C'est là où nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ensemble avec nos frères et sœurs internationaux. Oui,
nous serons connectés, les frères et sœurs seront sur l'écran, l'homme de Dieu, il va les voir et il va déclarer, nous allons déclarer et prier pour tout le monde qui sera sur l'écran. Si vous voulez participer, être sur l'écran afin de vous voir dans l'église et être ensemble par la foi et prier pour vous, veuillez envoyer votre message au numéro qui est sur l'écran, au pasteur Daniel Waxon, et le lien vous sera envoyé. Cliquez sur ce lien et vous rentrerez dans le studio. Shalom, shalom, shalom. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères et de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Prière d'élévation spirituelle, prière d'implantation par le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Jésus-Christ t'aime. Regarde comment il délivre notre frère des esprits des morts. Regarde comment l'Éternel Dieu délivre notre soeur là-bas en Australie loin de la maladie trouble bipolaire depuis 23 ans. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as besoin d'interprétation de rêve? Veuillez contacter le pasteur Daniel Waxon. L'Éternel Dieu, il est amour. Feu dans les oreilles. Feu dans les oreilles. Regarde ici. Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit mari de nuit. Enlève la bague du mariage. Ne reviens plus jamais. Prends ton collier et va. Prends ton collier et va. Délivrance contre le trouble dans les mariages. Regarde ici, ma soeur, mon frère, notre frère ici est en train d'être délivré des esprits de son sexe. La puissance dans le sang de Jésus. Délivrance contre esprit de sorcellerie. Notre prophétesse est en train d'être délivrée des attaques de sorcellerie. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde. Les gens sont en train de suivre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Qu'est-ce que tu attends? Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit, mari de nuit et colère. Contactez Pasteur Daniel au numéro plus 27 62 791 6167. Jésus-Christ t'aime. Shalom. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hello. The crossover service is just at the corner. The 31st of December 2025. Do you know it? Don't miss it out, my brother, please. Don't miss it out. Healing, deliverance, prophecy, breakthrough, divine protection. Hallelujah. Come at 63 Odendale Street, Jamestown. We are inside Boston College in Jamestown, 3rd floor. I precise, 3rd floor. Jesus Christ loves you, my brother. He loves you, my sister.
This is Pastor Daniel Waxon inviting you directly. Come and then testify the goodness of the Lord, the power of God. In the marriage, in the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master Jesus. Thank you, Master Jesus. The power of the blood of Jesus Christ. The power of the blood of Jesus. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.